Mesdames et messieurs, après Yewana, Oebi Kaka, mobile atika ki mwasi na mwana moko, ba réalité wa mona ki akoka ko bomba koloba te, voya ki abomba, babeka mpe ko vivre na ndeko na biso. Oebi Kaka ndeko na biso abasi pe akomi na poto a comprendre balakisi ba droit na ye, oyo eza droit na yo, oyo boye oza mboka mwasi. Et après ayaki pe na mwana ya liboso abotaka wana, Didi asalaki effort en tout cas, nzamba asungaki ye. Akoma na mwa mosolo kokoma na misolo wana abengisi ndeko na biso bibi ndeko na biso bibi aye na mwana sela toboti na ye ngai pe na kenda poto bayebisa ngai te batiki nga ka boye naye kozongela ye lisusu orke asabotaki bana misato donc 3 bana baza yanga te mwasi na vivaka na mwasi mais ok bana misato bazaka yanga te ok na biya liboso aza leki na ye ya mibale na yebi te ninga bota bana mapasa wana na yebi te nga nazongi kaka na mbutu après na ye kokutana na surprise oyo en tout cas ndeko na biso kokamwa pasi koyoka makambo wana ndeko na biso akokaki te asalaki crise apres kotika bibi atiali crise akeiti akokende kokufa na kati ya hôpital en tout cas balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend, na R Oyo. Bozali Kolanda Bisso à travers cette émission, vous savez bien, King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci, mesdames et messieurs. Awa, tu as toujours ce qui est actualité, Zali, tu as mbangu, nalo mbangu, nyonso toya, tomeka mpe kosolola sur makambo Zali Koleka. Mesdames et messieurs, awa, tu as kolala te, bapele ke zongi ba obenga King France Télévision bolali awa makambo ezebele ndeko na biso bibi na kombo ya bibi na awa na kata France abomi ndeko na biso congolais ya mobali na kombo ya Didi après kaka kokunda papa na biso Janifaya na la brune misu batikali na kombo ya ndeko bibi nde abomi ndeko na biso Didi papa Didi atiki biso pe a son âme babengi tolobi te toya na lombangu mingi toya tomeka kompe kosola par rapport à makambo oyo ezali koleka na communauté congolaise toko pe mate tongo butu pe pokwa pe moi excusez-moi na bangonga nyonso congolais asalaki boye congolais abomisaki mobali congolais asalaki boye makambo ya ba congolais eleki ebele tellement yango biso King France Télévision toye na lombangu mingi pe tomeka mpe kosola sur dossier oyo etali ndeko bibi na ndeko Didi. Mesdames et messieurs, c'est l'homme information tozui ndeko bibi azalaki mobile mwasi pardon ya ndeko na biso Didi bazalaki na libala na bango à l'aise ndenge kaka mambo ezalaka na Kinshasa babotaki mwana bango moko ya liboso ndenge kaka ezalaka mobala obi te nazokende déplacer na se déplacer mpona luka ndenge nini nakoki koluka mwa vie parce que na Kinshasa boyebi kaka Kinshasa mboka elengi vie ezosimba te alobi te napeta mwa tu naluka mwa vie ndenge ezalaka kaka ndeko na biso Didi alongwe Kinshasa aye na poto me atikaki ndeko mwana mwasi bibi mwasi na ye bibi na mwana moko babotaki mwana moko vie esimbaki te na Kinshasa alobi te nake koluka ata mwa vie ndenge ezalaka ndenge mibali nyonso babimaka
bakenda koluka vie atiki mwasi na mwana lobi ke na kozonga na kei koluka pona libota na biso za malamu ndeko na nga mwasi na ngai bibi kokoma oyo ekomaki ndeko na biso Didi na poto ameki luka luki nzambe asalika ndenge asalaka bibi ntango atikalaki kuna selon ma information toza vraiment na katikati toza pour bibi te toza pe contre ye te toza pe pour Didi te malgré il n'est pas avec nous atikaki biso déjà pe à son âme toza pe pour ye te toza pe contre ye te. Vous savez bien qu'une France Télévision nous sommes toujours au milieu du village soki likamboye tolukaka tozala na katikati ya village po tomeka un peu koyeba kobongisa makambo ndenge ezali parce que on est des Congolais tozovivre ba Congolais ba mboka oyo toza libanda makambo eza mwa mingi tozovivre makambo ya mingi alors toya wate po topesa mutu moko tort to pe tokotela mutu moko alors nde toye awa toye kosolola makambo wana parce que biso tozala toujours na katikati. Selon mes informations tangu Didi akei ndeko na biso bibi atikalaki na Kinshasa ameki ko vivre simbite alongwe na mwana ana alongwe kaka ne azaki na mwana wana amoni ke abenga ndeko Didi boye azwi mwasi akende pa bandeko ya Didi bayebisi ke ndenge yo tikali awa ndeko na biso asa azwi mwasi na France kuna ndenge ake koluka vie asa azwi mwasi so osala vie na yo tika ko déranger ndeko na biso parce que baka wana ezala déjà belé en tout cas bandeko nanu ya basi to bandeko ya mibali pardon botika ba diabo bozalaka nango soki ndeko na bino mobali atikeli bino mwasi na ye akei koluka bokomi kokotisa ba diabo nazoloba boye parce que moi aussi je suis victime ya makambo elekaka na basebeki babokilo mwana mobali akei koluka atikeli bino mwasi na ye mwana to na bana bino baye kobeta diabo bandeko ya mwasi yango tali bien bandeko ya mwasi vi na bango zaka malonga te parce que kimotema mabe oyo elati bango motema mabe ezali makasi koluka kokabola ndeko na bango ya mwasi ya mobali pardon na mwasi atikaki na Kinshasa parce que bakanisi ndenge ake poto wana ake olukela bango bomengo batili koyebisa ndeko bibi keno ndeko na biso ndenge ake wana akenda wana aza na mobali na ye c'est-à-dire na mwasi na ye asazwa mwasi na ye sala bavi na o bibi mpe ntango avandi ya koraisonne nabengaka ye bangonga moko boso nabengi nazwi mwasi nabengi bo nazwi mwasi na ape mwasi atinga pe na charge malgré ye moko Didi azoloba vérité te mais atikinga pe na charge awa soki nabengi nazwaka mutu nabengi nazwaka kaka mwasi alors nameka pe koluka te ke mwasi ndeko bibi azwi pe mukara mamero boye ole ke babenga endumba selon ba investigation ole babenga endumba ye pe azwi mo mukara memoko boye asunga ye na bandenge belé makambo belé financièrement physiquement ndenge ka ba jezalaka azwi noko moko boye aye kokweya na zemi wana aboti bana mapasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la famille a Didi bayebaki pété. Mais la famille na bango bayebi ke mwana bango azalaki na zemi mobala atika ye akenda poto asundola ye disons tokoloba azwaki mwasi pe azwaki mobali pardon baboti mapasa bandeko ya famille bayokani babi te comme oboti mapasa bokomi na bana lokola misato alors ekozala malamu mingi kobomba yango kia koyebisa ndeko na biso Didi po osala bien te taka boso boboti alakaki biso ke akei koluka. Mesdames et messieurs, ekoleka na bapasi wana ezalaki wana ndeko na biso bibi ayo kokende Angola kokoma na Angola kuna koluka kaka parce que ndiye pe na mobala ngo oyo azalaki na wana esimbaki te wabotaki mapasa après bayo kozonga na ndeko na biso Didi bapel ekezongi ndenge nini position ndenge nini kuna mwana za bien mais ndeko na biso bibi ayebisaki eteke na botaki bana mibale
ayebisaki ete ke abotaki bana mapasa na nsima na yo ke bana koleka te. Or ke ndeko na biso Didi place akendaki wana avivaki na mwasi ya libanda, bino mo boyebi libanda balabrine baza malembe te. Amemaki ndeko na biso na vidir, ndeko na biso Didi esimbaki te, bakabwanaki mwasi oyo azwaki na poto oyo bibi tanga bandaki kobenga azozwaka ye, esimbi te bakabwane. Ndeko na biso Didi atali nde nini nameka mpe kozongela mwasi oyo na tika, abengi mpe boye pa azwi mpe nimero, aluki mpe patiki famille ayebaki baluki mpe ndeko na biso bibi. Ta ndeko bibi azali me bapasi akendaki Angola na minute oyo azovivre na Angola. Mesdames et messieurs, bandeko ya famille ya bibi bapesi nimero ya ndeko na bango bibi azali na Angola, akendaki na bana misatu, ndeko alukaki esimbaki te. Et après ndeko na biso Didi aye kozwa nimero ya bibi basololi normal ndenge kaka ezalaka. Akomaki ke mwasi nanga nakutanaki na la brine moko boye oyo ambrie vi nanga, comme natikaka mwasi nameka mpe kozongisa ye na ndenge ezalaka kaka. Et après ndeko na biso Didi asilaki kobenga bibi basololi normal, asali makambu. Et après ndeko bibi aye kokende na poto kolanda ndeko na biso Didi. Mesdames et messieurs, après ye wana oyebi kaka mobali atikaki mwasi na mwana moko, ba réalité amonaki akoka kobomba ekoloba te, voyaki abomba babengaki mpe kovivre na ndeko na biso. Oyebi kaka ndeko na biso abasi mpe akomi na poto akomprendre, balakisi batoura na ye oyo eza toura na yo oyo boye oza mboka mwasi. Et après ayaki mpe na mwana ya liboso abotaka wana. Didi asalaki effort en tout cas, nzambe asungaki ye akoma na mwa mosolo. Kokoma na misolo wana abengisi ndeko na biso bibi, ndeko na biso bibi aye na mwana. Et après kovanda baye kovanda, bibi pe bombela ke non azbotaki. Or ki ava abota déjà na Didi mwana boso mobali abotaka déjà na mobali mosusu oyo apresentaka Didi ke oyo azali leki na biso ya suka. Ndenge ka bafi mikolo ekoma mwana mwa liboso akomaka leki ya suka. Mwana wana bibi apresentaka Didi ke oyo azali leki na biso ya suka, mwana liboso oyo ya bibi abota. Didi ayebi kepe ke non oyo azali leki ya mwasi nanga. Or aza mwasi ya bibi, aza mwana ya bibi ya liboso ava babota na Didi mwana mosusu. Eko avance, eko leka mikolo ndenge ka base separaki. Après bibi pe mwasi moto aye kozwa mobali mosusu aboti bana mapasa. Mesdames et messieurs, après avoir kobengisa bibi na mikili, bibi aye okoma akomi selon information na biso akomi pe na mwana ya liboso na oya mibale abotaki na Didi babengisa bango nyonso tout pour exiger ki ke non babengisa bango nyonso baya mpona bana mapasa. Nde wana nazwi précision te, tokozwela ma précision makasi. Eloko nini ebomi ndeko na biso Didi, paraît-il aye kodécouvrir que ndeko bibi azali kokosa ye, aye kodécouvrir que ndeko bibi abota déjà avant babota na ye, asabota mwana liboso ya mobali. Nayebi te soza mobali mwasi abota da mwana liboso. Et après aye kobota na ye Didi mwana moko. Et Didi a déplacé après aye kobota mapasa sans pourtant basolo bayebisa ye tango azongelaki ndeko bibi bayebisa ye ke non omoni ndenge okendaki boye bazeli babengisa ye na poto, azeli ayeba makambo ya poto po akende kovandisa ndeko na biso Didi po ayebisa ye ba réalité oyo alekaka nango ta mosusu avant Didi to après Didi. Et kosala ke ndeko na biso akokaki message wana te, akokaki choc wana te. Ndeko na biso Didi akomaki na bakuti, akomaki kobima, akomaki ba pensée belé pa mwasi ngana bota oyo nayebi leki na suka. Or ke mwana ngo azali mwana na ye ya liboso. Et après cela toboti na ye
ngai pe na kenda poto ba ebisanga te batikinga ka boye na ye kozongela lisusu ok asabota ki bana misatu do 3 bana baza yanga te mwasi ta vivre na mwasi mais ok bana misatu bazaka yanga te ok na biya liboso za leki na ye ya mibale na yebite ninga bota bana mapasa wana na yebite nga na zonga na mbutu après na kokutana na surprise oyo en tout cas ndeko na biso kokamwa pasi oyoka makambo wana ndeko na biso akokaki te asalaki crise après kotika bibi atali crise akeiti akokende kokufa na kati ya hôpital en tout cas ndeko na biso Didi personam en tout cas ezali nzela ya biso nyonso tu nzambe ayamba molimo na ona kimia ndenge otiki biso nzambe ayamba molimo na pe batela libota o etikali. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis pas là pour condamner ndeko na biso bibi nazape awa te pour condamner mowei o atiki biso Didi eza ba réalité akuta nango mais à travers liso na bango eza la bato ebele ba ko vivre na makambo oyo lelo réseaux sociaux ekomi ko aider biso ekomi ko sunga biso na makambo susu tozo vivre nango oyo ozaki na capacité te ozaki na makokite ya kolekisa ngo na télévision pour bato musu bayoka lelo bato musu baza victime ya makambo to beta lisolo oyo amisusu baza victime ya makambo batika mwasi na Congo ake koluka parfois na koluka wana yosenga za mukanda akota libala ndebo mwana ndeko Jani akufi pourquoi atiki mwasi na ye la femme légitime na ye na Kinshasa ake akutana la brune aluka vinde ezalaka zota mukanda la brune pe kuna kaka abandi kobota tilo da tiki biso alors bakawana ezali ebele muto tiki mwasi na Congo okay ba oluka ta mukanda aussi mukanda leta ozongela mwasi okay mwasi sabota kuna otiki mwasi okay na Kisasa kuna bakolobake mwa yobosa na kuto kasi mwana biso abengisa o kasi ndeko na biso abengisa kasi yana biso abengisa kasi leki na biso abengisa o bakawana ikabola mabale belé pe boma bato musu bakota mabele. Mesdames et messieurs, eza passe mingi na lisolo wana na beteli bino je crois pasi na motema parce que limutu so akufi ezalaka sengote ezalaka pasi botali biso toya lisu po to betela bino ba réalité ndenge bemadi ko bima to ba vérité mususu ndeko bibi to reçoyer na appel na téléphone to solana ye a expliquer biso comment makambango ndenge lekaki comment parce que ba version ebimi belé bo biso yimuto akufi makambo ebima ke belé chers téléspectateurs ozambala liboso ta vidéo na biso place ba komi s'abonner cliquer wana ko notification cliquer au sala biso malamu mingi pour ba vidéo mususu zwango mobimba tozaki chaîne Kin France Télévision chaîne autonomie to pesa bino information to lukila bino information na source to la bino yango en tout cas bo s'abonner belé tozawana pour ko pesa bino information oyo ezali ko leka ba congolais ba vivaka partout dans le monde entier makambo zo leka jour après jour ndeko nanga soki kimeza na libota pesa za merci yo pe moto kimi ezate luka kimia eza na libota parce que kimia so ezate na libota eza nzela liwa to ba pe osambela parce que nzambe yende grand prêtre yende mokota masolo kimia engela mabota mabino balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam